tiens ma faute dans mon tout. Sois encore béni. Sois encore béni. Pourquoi pas tu seras béni? Il faut avancer. Pour biso to ça nini to ça la pika. Voilà nzambe. Wanza même to ça belle. Ta nzamba ninga belle fille mingi. Nzambe. Je. Nzamba lola. Nzamba lola. Papa totali yo. Papa pe to moni yo. Puna nino chaki choko ye na kisasa. Tala biso la komi lo kwa Michael Jackson na posa suka kufa. Nzambe. Papa yo kabiso mawa. Natali na moni. Bapede ba l'équipe SB belé. Nzambe na yo puye ndeni. Oh puye kitoko. Natali na moni. Moso za munoko lokola mbo uti ko bota. Mamu, puye silité. 29 mars, babi bomo mamulu ba ko soirée té. Na baby bon ndeka systématique na lati pan. OK na nini? Liputa. Le 29 mars. Mars. Beva kamongati. A tu sonné. Nabi me comme un sonné na comme un klaxon. Zuma neza bongo. Alors on va kaso mi samo sine. Alors on va kaso. Kaso pe sola bien. Isa sola nini? Sola nini? Sola puka. On m'a dit quand il ngate bozo mamu. Ngana lo bon akina bon. Ngana musicien. Yo musicien. Libéral. Il est tout de côté de qui maman voulu c'est moi. Tu parles boy comme machine. Oui, ça likolo. Ah likolo, belle façonne. Baby, c'est que bébé ça ouera donc ba héritier ba nani ba kiti ba Davina si là aza héritier. Davina aza Fabregas. Donc boutique bon ba ça mo rivalité na bango tandis que ouera aza na likolo. Quand couleur moi pe même moi raté comme Michel comme Michael Jackson. Siko yo ça no mwindu ouais quoi ezo bona mo hôtel mais comme rouge. Nzambe okoko bomba zuma te muto comme le quoi Rambo 4 mamu zo senga muto liwa zo senga muto liwa na chaîne kufati bomba to kangama kuma mo sabata saba ngoni c'est bon na chaîne kufa Nzambe la mamu na côté sosu nani oh il kolanda ba jouer kito mais qu'est-ce qui fait d'abord la force de madame Belvicon azana inspiration o uti ko pe koti na mutu na ye omoni Linda coach autorité Belvicon c'est né moi ça t'aime la dina et si Linda prendre de jouer na SB ngasi te maman malo balanga kaka na koti mutu kalonga na bukola pa na tamona na bukolo kola pa jo bana kuna na bordini tout aboka tendance moi petit nga lele chuchu ma belle lele ma belle akelela mamu azali pe mutu nga aoma finga nga na miso tendance na ma force yo finga nga nyanga mère nga so mama na ngai o finga ana États-Unis d'Amérique pes benda ko pes mbongo sala mo pes mbongo utaka aza kuna so mama na ngai ka so mobali nga ta kushenga na besko ko afina nga Michael na lobaka e mama na nga mona te pes ba kushenga ba ka ai non so bino mabino ba yokango ngate bisani yango boponi ponga pe comme na banana bo so na ponga na mongo so ye pesa bi so funa ye bi pourquoi bi école ta revoté na mona comme choko na mona le quoi Michael Jackson nga kufa aza ndini misu aza mabele boye minene mabele kwa tina makolo nanga sikoyo makone eza Michael kwa asila elongné eza na fondé te makasi so longoli sil le quoi koko siko ba comme le bakasi moni ba le même malo nga kufa na suka de misu la komi nasa kona susenga manje baboma batu musu okasana kosa aboma penako neti misilo se intereni na monde total apart okaka bane apart yone biso apart okaka bane mawa na bakoko taka mtaza bakoko nga unazina okoko te misilo koko oso alaisi misu ba kuti maman basai nini belle vue osala sila boy poani asala sila boy poani poza kitoko yango sala sila ba fier il y a ici idée n'abakisi Mida moi ça roi David oh roi David a tiré un défaut alinga qui perd les sous onda
aya pas jenya tula to mela obilamba e bosomo maman nanga yo figa bato kitoko pa nini nzambe mamu amen yo et que pas tendresse longwa fo de te longola longwa si kata suki lokola nga nena tikali anga nzambe vina so Davina d'accord hein. Mais il aura la comprendre raté. Davina Lelo a comme adversaire il y a Sila. T'es adversaire plutôt ngam na tia adversaire Sila. Yom to tia ngam na tia Davina. Soit la senda ko Davina soit c'est veut pas ça te réalité. Davina zana nini facture il y a paiement de SNEL. Nini reçu des eaux. Sila accepte sera flat. Na beaucoup Davina va s'appeler na Bouka Bouka le pango. Combien quand ba Davina da patron. Ba honorable. Belvi à côté Fimeza Tina Kisasa Tana Batambana Bana Bisobi Tina Kabiso Bali à Belfi Maman Leke oh Tina Te Vous allez comprendre bientôt la banane bolo Bana Bisambo Bandeni ah ça va Maleki oh Tina so film à Belfi Te oh Tina Kito Taiga Moine Stati Tina Kabiso Bali Totaka Mobimba Nabi oh c'est même côté sur le mandara Mo rappelé ah bon et bien oté eh bana bakoma so bavandi ka bo mai ko bima yasima fula mo pepe ici ngakeli allez ya so okuta beta nkoto tenga vana ba PD ba petwa so bavandi bakanga nyete on a biso ngasi ko ba mama yanga bo biso ba journaliste pe kutu biso moko biso to so gratuit mais ba biso so ka ba billet ba mtema be ba kanda non. Donc, bolinga boya gratuit, mais moutoumor à l'obité, en somme, un ébino. Oh, ma communicatrice a bien vu combien 300. Ah, toi, c'est bisonné surtout. Na c'est pas un côté. Eh, biso. T'es si là-bas, non. Nous avons une solution. Eh, na biso. Tu les gars, s'il te plaît, ça, maman. T'es fait fin à mon cœur, la fin à cala. S'abonner na yo, on consomme information d'enge et sengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ces nets moments. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'herbe des casses l'artiste, nous sommes sur GI Télévision, Jemima Ibele Télévision. Voilà, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission à travers votre chaîne GI Télévision. Je suis passé sur ce plateau, Nazana Mamoulouba, tant on a Mamoulouba, nous a sirbino na bandaku déjà, bo sepeli déjà, bo yebi Mamoulouba soka ye. En tout cas, Ayakana Black Day. Donc, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, à celui qu'on appelle Joyce MJK, Jessie Moulombo, Bawana Batunangai, Baibine Tokenaranango et Kosimba. Voilà, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Mamou Moulouba, qui je dis déjà bonjour et bienvenue. Mamou. Ouais, bonjour Ezo. Allo Bisso, famille Allo, Bota. Allo, famille Bota. Je salue mon frère Mike. Babi Bonia Sangoya Toto. Donc, Bibi Solé Mamoussenza raté et je salue tout le monde. Au Batara Bisso, la famille Bota, surtout ma maman Bisso, il y a Paris, Londres, TikTok, la famille Bota. Gros bisous, pourquoi pas mon ami Jemima Ibele, ma botte Belé, pourquoi pas il y a Sylvie Bolondo, ma papa Dodo, Kunkene Mena, donc coupe Moro Vanda,
coupe son de ma bénira qui a côté mais maman c'est pas maman biso peut tous la tête tous appeler sengo donc merci à Sylvie Bondo pour tout et Sylvie Bondo Yaya Sanda Bondo motema ya Guy Umenga et mon bébé Preston et pourquoi pas Ale Kabamba et pourquoi pas Ndolo Ina babi boni basango ya mon vieux Jean Saka Obama donc il va monter na bango sika baza champagne vérité bon ma question ça yonga zawa voilà émission Nabiso et Bandi avec Mamou Moulouba boyebi très bien dit Mamou Moulouba akindaka nango Mamou Moulouba tozana yo lelo na plateau Nabiso boni basango ya famille Bota za nango toujours bien bala muka bazana beliso nzambe déjà nzamba pambola déjà apam ya nzambe si nzamba ebit apambola bala muka kitoko nazo to kitoko au madame Belvière pasa lali nzamba apa tche mafuta na mutu. Sois encore béni. Sois encore béni. Pourquoi pas tu seras béni? Il faut avancer. Pour biso to ça nini to ça la pika. Voilà nzambe. Wanza même to ça belle. Ta nzamba ninga belle fille mingi. Luba na linga nini. Oh, ataka pesa explication bona mahele makasi. Apesa suko bangune bele pembeni makasi. Bangune banani. Banani. Bon bangune photo bakani. Ah to que non. Merci. Babi événement ezaka ka moko événement oyo ba toza wana événement présent moko so do bilango te besi mate fana banana ngo na famille boto alinga mamulu bana bango na tina événement saka moko le 29 mars ba mama ba papa ba famille bota oye allo biso allo donc famille bota le 29 mars babi bomo mamulu ba ko soirée te na memi ba wana ndeka systématique na lati pan. OK na nini? Liputa. Le 29 mars. Beva kamongati. A tu sonner. Na bi me comme un sonner comme un klaxon. On a le droit de sonner comme voilà, boye belé balobi événement ezaka moko le 29 mars 2025 bokomona batu nyonso o bozaka na procès komona tous les stars hein tous les stars ouais ba surprise c'est belé bon matin so Céline Dion na podium na bisa ba na monnaie affiche bâti moi 5 personnes molili surprise ouais bleu le bisoti belle vie azam to sakana na yete 7e anniversaire ya Bella Production donc et à ma B Nabiso, la patronne, moto na tembe, fille qui dérange, la fille qui bouge, oh soit là ici mis sous kuti maman ba ça ni, belle vue, on se la si la boy pour ni, hein, ça la si la boy pour ni, pour ça qui toko, on se la si la va fière, mais on te peut se comme ma reine, puis on te peut se pour ma scène. Longo a te pour la belle vie ma beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tozana Mamoulouba tant tozolo bela belle vie quand dit tozolo bela famille Bota, tozolo bela paix directement Bella Production. Lelo tozana toyebi très bien que na chaîne Belle Vie TV tozana second choix. Lobby déjà, tout ça qui est 5e épisode et puis Lelo 6e. Et ce qui est une second choix. N'a solo moboé. Ton episode Belle Vie derrière la bonne, ma pour ma fouta. Film bezani, ma fouta. Dieu surtout ma fouta. Ma fouta. Belle Vie, te nani garantie me pena Alex Sangata na ndoto. Ndenge ni moi swana ko akoko comme critique à bongo. Pe o sati ba papa biso papa miko batala biso ba responsable. Ba honorable le comme moi soit ouvrir le moleka na ebisa o même ko so za na mena nga riati wam o ki la reste ebisa ngani je ne me retrouve na émission de la belle fille c'est fille très simple très calme ta biso ba honorable ne ba la belle fille voilà je salue mon ami Bianca Zanga ici Kazali voilà il y a prince Luambo Motebele ba honorable belle fille à côté fait meza Tina Kisasa, tana batambanda bana biso babi tina ka biso bali ya belle fille. Mama leke o tina te. Ndela bato ba comprendre bien tona bana ni balo babo. Bana bisambo. Balo bandeni. Ah saka. Maleki. O tina so bafi ma belle fille te. O tina ki to tayiga mo ina stati. Tina ka biso bali to taka mobimba. Nabi oh, se bebe ko tisuna mandaka.
c'est carrément comment de choses là modeste nécessaire. Ouais, t'es là comme il est sexy ça n'engé ba on tuko ba. Ba là parce que né biso mongo ti. Malake. Waso pesa. Ouais, waso pesa ka koko nanga. Koko nanga sabe. Malake ngani ngana mona ka dafina wana millionnaire. Ngapitelo nga millionnaire comme milliardaire. Comme milliardaire. Tani faut bakanda batamboka bakoma linga ba dafina po. Grâce à Belleville. Bato linga ba ziza ba ziza ba linga ba marina là-bas. Donc c'est que second choix qui est très bien. Yo maman mo uneti na biso do ko moko en plus bataki sangani balinga des pasteurs Didier Makas. Surtout na film pasteur ba Didier ba benga nginga pena ba bisinga longonya na maman Belleville ayemi musala. En tout cas il longa na linga na mituna réflexion, il y a scénario, mise en scène. Et puis, quand les diriger batteur, ils ont chose facilité. Mais tout le monde a Belleville Kandi n'a pas film, ce qu'a tiré au monde n'a pas batteur, ba jouer kito. Oh il ba jouer kito. Mais qu'est-ce qui fait d'abord la force de Madame Belleville Kandi? Asa l'inspiration. Oh tu pe coach na mutuna. Omoni Linda coach. Autant que Belleville c'est moi ça t'aime la dina. Et si Linda prend de jouer na SB. Linda Komi. Donc il faut sentir transformation. Eza makasi. Linda na SB. Azaka Linda ya uganga loko achaku. Banga ngolo yeba na tolo ba nini osala nini. Wana no jouer kuna. Bana jouer c'est ma bête. Na SB. Oui. Bana jouer c'est ma bête. Là est-ce qu'on pas moto yo. Azanine e balea Congo. Ezali lopango te. Ezali chenjera. Vous comprenez? Allô, Mamou. Allô, Bissot. Allô. Voilà, merci beaucoup, Mamou Moulouba. Toujours continuer toujours. Baba sango ya famille Libota d'ailleurs ba maman délégation mobimba ya poto balobi ba kosomba 1000 billets pour na événement il y a le 29 mars. Oui, na ba maman na ya famille Libota surtout ba maman basée à Londres. Pourquoi pas maman Sakina, pourquoi pas mamie Tadina, je te salue. Magé C'est quoi babi famille Libota eza partout. OK. Tout le monde a super batam qui s'en va retirer super billet. Donc à part 1000 déjà il y a 1000 wana ya poto. So on va faire boy, tout ça bat ça ba Lubumbashi, ba Kasumbalesa, au batara Belleville Kandi. Donc c'est que Bella production est côté partout. À côté de Bisoti na Mbandaka. Ah. Non les bisao. Non ba. Na biso ke nene pour na biso ngasi ko ba mama yanga boyi boso ba journaliste pe kutu biso moko. Biso to so gratuit. Mais ba biso so ka ba billet ba mtema be ba kanda. Non. Donc bolinga boya gratuit mais mutu moko lobité en somme ne bino ba. Oh ba communicatrice ya Belleville ba combien? 300. Ah. Biso ne soto. Na sepe na ngote. Ah. Na sepe na ngote. Mamutika boy non. Moi mitema mabe. Na ndimite na. Biso ba iti so ba bashi te. Nde ba so na ba ba bashi. Na bashi. Na sana bashi ko biso poto pesa valeur ya Poutine na biso de recruter Soupa Lion. Ma Souba Lion. Muto ba sakanate. Yo mo ba Souba Lion. Te nante. O monango. Nante na. O meda Soupa Lion. Nante. Sigo, tana mutaza bongo. E bo banani no bazo tia ba bashi. Basa ma gizengi yana. Banani de basa. Ba gizengi yana. Banani. Bo mona biso loza gizengi te. Ezoba. Misi lolo kenda zana mpanzia SB. Aza kuna. Aza reporté te. Ah. Na mona kombi choko na mona loko makete sona nga kufa. Aza ndeni misi. Aza mabele boye, minene, mabele kwa tina makolo nanga. Suko makone eza mikelo kwa asila. Elongné eza na fode te makasi. So longo li sil. Awo kwa koko. Suko ba comme le bakasi moni ba le même malo nga kufa na suka. De misi la komi. Pitié oh mon Dieu. On a misi lolo. Oui. Et pitié mon Dieu. Nzamba lola. Oko sambela tapona ye. Na sambela. Aya, toko mofuka mena sona fuka mata. Kamara lokola ndenge ya fuka. Ya fuka maki pardon. Ya fuka maki. Pardon. Ya fuka mwa pona pardon. Pardon. Mais yozo kufuka pona pardon te pona nini? Na sambela. Pona nani? Pona bato surtout. Sambela.
Dieu. Nzabalola. Papa totali yo. Papa pe tomoni yo. Puna nino chaki choko ye na kisasa. Tala biso la komi lo kwa Michael Johnson na posa suka kufa. Nzambe. Papa yo kabiso mawa. Natali na moni. Ba pede ba l'équipe SB belé. Nzambe na yo puyera ndini. Oh puyera kitoko. Natali na moni. Moso za munoko lokola mbo uti ko bota. Mamu, puyera silité. Puyera silité. Na bakisi. OK. Mida. Moso roi David. Oh roi David atika na défaut. Alinga ki pe lisusu onza. Aya pa jenya tula to mela obilamba e bosomo. Mama nanga yo figa bato kitoko pa nini? Nzambe mamu amen. Yo et que pas tendresse. Longwa fondete. Longola. Longwa si. Kata suki lokola nga. Nena tikali. Anga nzambe. Nzambe okoko bo mazuma te. Muto comme le quoi Rambo 4. Mamu zo senga muto liwa. Zo senga muto liwa. Na chaîne kufati. Pomba to kangama kuma mwa sabata saba ngoni. C'est bon, na chaîne kufa. Sambela mamu. Na kote susu nani? Comment ça nani? Nani? Barazi. Barazi. Nathalie. Na Balusi. Nathalie yo. Nathalie ta face. Voilà, tout ça là Mamoulou va vous comprendre, Mamoulou va aussi pour ça la prière, binomoko bo moni prière ndenge et tamboli Mamoulou ba yozo sengi la batu mususu baliwa batu mususu bakufa po baza mal nécessaire. Baza mal nécessaire na société. Ba mal nécessaire. Pom est-ce que yo personne soza noko. Na so lo mobo chelo ezo mo mobalo afinga moi si akapede. Ah? Mobalo afinga moi sa akapede. Comment ça? Mais bon pas en rigueur. Nani da finga ka moi. Qu'est-ce qu'ils ont Zuma? Tu vas quoi nani? Zuma zoba. Muta koma rouge ka boye. Oh. Moi mobile ko la muno ka toko comme no rouge no mwindo. Pour eza ta ko bata couleur moi pe même moi raté. Comme mission ko Michael Jackson. Siko yo sa no mwindo ouais quoi ezo. Pour le hôtel mais comme rouge. Mais pour ça comme bité man. T'es bien la couleur. Yo couleur nous a bien so yo sa mwindo. Sur o chechoko o comme ta pe mais comme rouge. Rouge. Oyo rouge a winner. Ya makasi ya. Makasi wala. Makasi. Oko bike. Si la zamba tmo boy, zamba na nzamba limbisa. Nanga finga mabe, mena bomi kanga. Bien, c'est que to liga wana. To liga na biso. Biso. Te si la ba non. Nous avons une solution. Na biso. To liga na biso pesa mamu. Te fle finga muke, na finga kala. Ndeti ni pasa mbuyanga, ndeti afani bo. Mais jine boko. Abenga ngate. So Zuma neza bongo. Alors on ka so biso mo sine. Alors ka so. Ka so pe so la bien. Isa so nini? So nini? So lipuka. O ma etika ngenza. Ngate bozo mamu. Ngana lo babo ngakina bo. Ngana musicien. Yo musicien. Libéral. Libéral, il est tout de côté de qui maman voulu c'est moi. Tu parles Boyka machine. Yango. Appelle-moi. Mamoulou ba Boyka machine. Tout est côté. Toleka bango na tina. Toleka siko. Toleka te. Zuma tika ngenza. Est-ce que pas ya bo ata boxe apembe. To so na. Peta la tande. Afa sango na TV. Ala kisa. Zuma na mo azaba nduta. Nduta. Po rouge wana nduta kata ya. Azana ngo a. Mitribi. Uzo contrôler tina. Comme le Zuma bo azabongo. Mo ba ata etela mabongo ate. Apis abu da trafic ata shaya chimbo ka se tu ani manzanza na mole mgosu sur le terrain j'ai ya mefe na ndozo po chika asala atanga na matsamba siko awasa emiso na dudu supu siko amoni ngabive bike na ko triko asika mabino ko sama mwaso na se boko sama mwaso bongo beza lokuta lokuta na mo internet tike na lampe Bishop wa soki bishop so benga bishop bien so ka na nga c'est na sibi bona pesa ngata mo 1 mois
bien balé soko na bongo belé na poche Ah, chicona. na chiko soko na téléphone so tu États-Unis ou tu Nollywood il y a 700 balles yo bona ko mninga ba tendresse Maman, tu te vends aux autres téléphone qui tourne. ya biso tu mo mninga ba biso ba ko na téléphone 700 $. Bah c'est le bloc à beauté. Ba non pesa bon papa Yoshua atini la bango Papa nani? papa Yoshua atini la bango oh bazongo oh faut Sylvie Bondo fa na ngo abi so mi na Miami et le roi meme ke Nollywood tant il faut téléphone na tambe ko le sile Tambi. siko Maman, kana ki émission ou tout na kandite comme na loba Ozo ki ni mabibi maman. oh ta siko ta profil na chene moi c'est mobile Moi c'est mobile. Sylvie Bondo na papa dodo ko kenemela bango Bango. ba bati de téléphone uti Miami eleki Miami Miami, États-Unis et qu'est-ce que Nollywood et qui Nollywood. Après qui ça Ah non. na biso na mabe makasi Non, Miami, Nollywood et qui ça Et qui ça? pe et puis na jet privé ta mutema mabe Donc téléphone batini na bien batini sauter na. jet privé ta niveau mutema mabe si fa ça là siko et ça siko ba zoom ba za bloko te si ba so téléphone caméra ti ba za ba caméra Et comme maman émission. Ah. yo ma autant image monter ça ba flou so ba ça téléphone moi sa qualité tendresse ya na pesongo yo zaka ya na nga Michael Voilà. ba za nga défaut Voilà, tout ça maman. so o ka tendance monika fe na nga boy Azui. ya na nga kuto abutu te apa c'est ta responsable Yesa de mbanet. na fa voilà alele kite tendance le matanga tendance boko ka guerre ngo o mole bishop kana matamutuka a sekisanga na senga so so kote bino mona to so mamuto saka na TV za lokuta nga saka mamuranki na solo Donc so kena muto ke. nga saka bongo apesi nga so na bina limbi so tangi na kana no pinate so na coach so bra so te seke pena opesa nga kana makasi Donc c'est ko limbi CPT. te to za bato ko limbi sa to ebilobi Mais kan des amis. ezana no baza asa abe tendresse te mama malo ba nga kaka na kote mutu kalonga nga na bukola pa na tamona na bukolo kola pa jo bana kuna na bordidi tout aboka tendresse mo petit nga lele chuchu mabele lele mabele akelela mamu azali pe mutu na nga ako finga nga na miso tendresse na na force yo finga nga nia mère na nga so mama na ngai o finga ana États-Unis d'Amérique pes penda ko pes mbongo sala mo pes mbongo utaka aza kuna so mama na ngai ka so mobile nga ta kushenga Là. na besko ko afina nga Michael na lobaka e mama na nga mona te pes ba kushenga ba ka ai non so bino mabino ba yokango ngate ndasko na sana ma jete nga na uti na podium na YouTube na zaka mamu bende osimba ngoto moto makasi oh mamu c'est moi qui parle na siki te pour na so na finga mabe yeza lokwa mini Chris Benoit bon esani makoy baduka bon nga kabani makoy baduka ko ka meta to Voilà, à Maman Moulouba, on est avec Maman Moulouba ici dans cette émission. Tu es une émission, tu l'auras comme la bino, moi bah nouveauté, Maman Oyo, bon mon raté voilà, tous en Maman Moulouba, mais aux autres on pense beaucoup plus. Il y a Ngambu, il y a SB Koto, boye, la famille Bota, toujours moi nous ezali. Tout le monde audio, il y a des mères Nyangi, Mukusi Atalo, parce que Belvi, Madame Belvi, quand il y a le banc officiellement, au Bisoto Yebi, qui est des mères, Azali, attachées de presse, au Batunio, attaché de presse, il y a Belvi quand. Mais comment on a pas audio na yeko bima internet? Question que bazo poser. Est-ce que Aza to Azadi? Pour demain, je te salue, je peux essayer de te faire ça. Tonton Yam, c'est mon dirba. Bon, je mes condoléances. Mais, au moment où je suis sur le Moussoussou. Alors, je suis sur le Moussoussou. Et ça, je suis Moussoussou. Sur le fond, on a des voisins. On a des voisins. On a des PD. On a des lesbiennes. Aussi, la copine. Comprends? Balingi. Muto ba mamususu ba tango nini Belvi eza ngana tana yoka na ngawo aba ne mamususu mais so ba lati nini
Belleville. Pour toi, attends que combo. Attends que combo te. Ah maman mususu ba ti Belleville. Au moins na Congo tu comprends que mutu ça tout a comment azo intérêt na ye pour enregistrer mon numéro netinga. Téléphone ya cher mais na na de ba enregistrer ba tout. Na bi te ko to solo force na ngala pour finance on a tini ya mutu mususu non. Na ko sango te je mata parler. Pour mutu mto yebi asa éducation na ya kumbela nango. Na ndimité je pense pas. Ce qui demeure à l'obéi Kamwana à l'obéi Madame Belleville sur la TVT. Donc il y a comprendre bien qu'il y a Madame Belleville, mais par rapport au audio, il y a masqué un peu. Merci à Juju, félicitations, Junior Juju. Banane de Bapédé. Bapédé va couler, tu vas si là. Moura pédé. Ah, bon, et bien, on eh, banane ba ko so avandi ka bo mai ko bima yasima. Fula mo bébé. Ah, ici ngakeli. Allez. Eh, so okuta bete ko to tenga avant ba pédé. Ba petwa so avandi ba kanga nyete. Ba mawesa. Oh. Nabso. Donde ba musu bazala bo akangi neti ya ko ma pa te bango so okuta mo nzebo pou. Nabso. Yo mama ta ba pampers so tel bo mo ke muto afimi na sima bo pampers to mo muto oh yo ka mo mbego no pampers te ba ko panet ba yuma so tong bongo ba yaka ba kaza te detinga na za o machine à voter et ça combien de pièces na carte ba bim sa carte ça on a 3 so nga so na machine ana bona na mafinga ndo so twa mukili na za na ngo poso na baliselo ngo boy na ebile na ko grignoter yo ngana ta baza ba impolite biso to comment respecter ne ka batu nande na boti ni fanto nanga so chesko na che musique na chesko podo ba fra mabe ya so makasi na susu ko na che ne obi na ke nango so mutu na ngeza ndeni mabe makasi mabe so tangu to mona ka yaza liboma so na talo na peso yo na lekie EPZT neti ona aza makolo wa nani makolo kuba oza ko makolo bakwanga ya gola kena na ate depuis que émission ya popola ki mai wana tozomoni sozo ya pena mingi akoyande ndeza milimo mabe mayana ndezo ngisagende boyezo aza alimo o mais d'abord ko uta kamba tanga kamba ngo panga do sa akado luka kisi ba chete kana kisi simba ete ngo de zongeli yesu so etu ba koyoka na yebisi yo lelo kanga loko mo sa batu tema ya ta asabna mabete bibo sake mabe ba kolimo tana se kona susenga manje ba boma batu muso o kasana kosa aboma penako neti misilo se intereni na monde total apa to kaka banema apa yone biso apa to kaka banema wa na bakoko taka mtaza bakoko nga unazina okoko te misilo koko siko pakati amuna mona silati na jina 50 misilo sa mkola Belleville ya dina ya lo baraza mama kulutu te bakosa mama kulutu te baza mikolo tana sana baleki o nga na benga bango yaya na aja tala mambo sala ka foma eza normal tikaboy mama pe bana yo oza ampise poza na mwana na mwasi na ndako o ampise o na mona bomba ce sont les lâches mamou ba lâche mais oui ba exagère mais ban chenique c'est berk mamou berk basa bililo côté moi bo mikinza baleine na sona kata mayo kana te babimisa mugito yo katoganga yo ka bango lote flou c'est moi qui parle c'est Mamoulou qui gère tout voilà Mamoulou ba tout sur place yo parce que moni bino bozaba ta belva ko gérer ngate à révolte ça pas libéral na lo bango faire te po ngama mnasa ba sala ngote po ngana yo ka belvi alobi la miki mais na lo sala nga mission nga na sai mamulanga oui na protéger le logo nanga ça ba na yo ka te na yo ka pete ko tanga sona mwanso ka bazi sona na musique na mali sona kombo nanga siko to kendeni na sama nanga ata lobi na na respecter parce que mon logo parce que mon fouille siko mamususu na kolinga te yebisa na tubofinga dine na sali binoni. C'est ça les problèmes. Tu as comment on a mamoulouba dossier où il y a polarisation ils ont comment makasi. Mais devina comment devina. Mouton tout même nous a devina. So devina d'accord hein.
Mais il on a compris raté. Davina Lelo, a comment adversaire il y a si là. T'es adversaire plutôt ngam matière adversaire si là. Yom to tiens. Ngam matière Davina. Soit le sénat ou Davina soit c'est un peu ça c'est réalité. Davina ça na nini a facture il y a paiement de SNEL. Nini reçu des eaux. Si la accepte sera flat. Na beaucoup Davina va s'appeler na beaucoup le pango. Beaucoup le pango. Combien quand ba Davina da patron. Na ko sauter. Mais quand tu vois comme on a rivalité qui entre Vicandina, Silabissa ou Lelo Oyo, tout le monde a la rivalité oui bandi ko kita, oui comme ko tomba ma rivalité comme le kola, il y a Davina, na il y a Sila. Davina net to wana za na Sila possible. Sila za complexe il y a ville Kolo. Davina za na. Davina na Sila. Oh bon, est-ce que niveau ya wera, na niveau ya hérité. Niveau à fabrication. T'es oui, à ça l'icône. Ah, l'icône. Ben fais ça nan. Ben vie, ah c'est que ben fais ça oui là, donc bah héritier, bah nani, bah on va quitter bah Davina, bah Davina, si là, à ça héritier. Davina, à ça fabrication. Donc boutique bon bah ça moi rivalité là bas, tandis que oui à ça n'est l'icône. Mais dossier à polarisation oyo ils ont comment ma casse tout mais toi là comme ça na marché na famille bota tout ba que s'abonner na Davina à polarisation de na mode 7 daka da bien tomate to taka beti ka chaîne pas même un mois déjà c'est bon mais Camille tout le monde a ça ba film et puis oui mais so ngana za manager ya Davina po na bisa que nyata ba film beta ba film na mode ya ba ton Serge Bazar non na bi que film za kitoko bon fin dina ta moi ça la tendresse mais lelo ba bon fin dina en plus lelo oyo to moni nani président Caleb Toukebana alati lamba ya polarisation ba komi ko ata ba komi okende lokola ba baza ba tabeni bo Davina apwa azana asayina oyo ke sayini agence oh si la zama ela osala ngote si la fois tie ba cagnotte so Davina asayi cagnotte asali oyo oui, quand on a une compagnie, bon, quand c'est milliardaire, on va pas se voir. Dans une compagnie, tu aussi le temps où c'est un cagnotte, tu vois, pour pas ça la nuit. Bah, c'est un frère, tu vois, ah, et là, il bon, tu vas passer un bon, bon, éviter. Bon, c'est bon, cagnotte. Kuna, on a le quoi, le gros dans un fou de style. Cagnotte, ma star na yo, ma moussouri noire. International. Alors, le gros de ma femme, Namisu. Oh, cagnotte. Débassu, bon, on est sangani. T'es maman, bon, comme moi 10 000, moi 20 000. Tout ça, nini, tout le monde, là, ça, on matalana. Ça, nini. Oh, bon, bah, il y a un matalana. Eh, matalana, pour Nanda, à bête, yo, moi, d'aller chez Piana, Alexandre Gouna. Ah, papa, chérie, ça, yo, moi, d'aller, Kabilo, Rassan, ou Alexandre. Jamais. Yo, on a son bébé, fait pour un vieux Bansoni. So, si, à ça, qu'on est. Non, comment tu connais? Bisal, bi, wana funa lukango. Bisal. Ponga pe comme na banana bo so na ponga na mongo. So ye pas bi. So funa ye. Bi pourquoi bi? Ekolo. Tant susu. Mu yakate le premier. C'est quoi nous autres surtout t'es le premier ça ok mais c'est comme mon âme katina yo moi te maman Amazon ba finga ni muyaka alela papa mani babi muyaka zule papa finga nga boy oui ba yaka so ba zule premier ba yaksaka c'est quoi les autres ba a milakisaka par rapport au yandinga zule 30 il fallait abandonner on a lélé sur le temps de asuka moi to luka fin du mois yokata lo takako lo pango tande so mama finga sukas oyo bakuki baza bazoba babolole ya des bakuko baza bantelo mais oyo nde babebisi entourage ya Sila eza ba tendresse ba Miss Lolo bazuma ba oyo bitanga so ya Bishop nani susu Dorcas ye wana moi soto bota kuna zo pente liboso te na yaka mabe moi soto bota za kana repos ba maman soto ba yebi mabi mpebe ko ono lo boganga moi soto bota za ba maman ba yebi band tsoka band pour que to ko yo no za ko bota liboso o za ba beta no mai bien de tando komi o santé eza suste de mu pepe bimit
Tana mosindoko. Ah la chez kuna soit le bigou encore ya mo pepe ça m'appelle. Tout non maman ne. Oh baba kulu tu baba la kala ba evide makambo. Papa ba yeba bisa bango ba yebise sekele. Kobotelo konili mama. Soki osu oboke mai mengite. Oboke pe na simade. Kokobima mo pepe. Nani mo pepe. Dakas, allez, Fata Badi. Fata Badi, voilà, on est avec Mamoulou, Mamoulou, Tomo qui est nabiso, Tomo qui est nabiso na chute, Mambo grâce au Namonio, Kimi Momoki, grâce à Moutonanga. T'es baf, attends, ma fille, après c'est maman Bama Kamolo, aussi la linga qui a na batu, le quoi grâce. Mais oui, il y a Luka qui est moi. Mais il y a beaucoup conscient, n'a pas beaucoup inconscient. Inconscient. Parce que comment on a grâce au Badi Bamo Finga, en tout cas, tout grâce à ça, respect. Grâce à ça, respect. Il y a pour le respect. Aïe, water en matin, qui a tiré le roi Moutamila Maï, na Mungwa. Nani na yetu de kota chi. Et tout est kota. Et te kiam. Oh mon essuie. Donc essuie abe ubeti kaka. Na bese ubeti nyati. Yoko nyata. E woni te beta mususu. Zuma. C'est qu'il n'a compris que c'est qu'il y a des moutons bois qui on comprend voilà, merci beaucoup. Tokomi Nabiso déjà na presque na souka. Il y a émission Nabiso Mamoulou un dernier mot par rapport il y a émission à Moukolade. Ngana za nga boye dernier mot za te polo bureau ya pe. Naza boye. Oh moi kana leseye. Finga longa na combattre na fingo. Yo senga pardon te. Nada. Na fuka be. Tata Nzambe te la fuka me maman la ngana l'hôtel bana na botama. Mais ba miko ba fuka ma. Nani? Na bijou. Ngana za bijou. Ngana za bijou. Fone on comme ça lâche bon. Ngana za bijou. To beba na plateau. Ngana za bijou. To beba na plateau. Mamou, ibo si ko ke bi maman. Yo kuna ngana to. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre du début à la fin. Likez, commentez, émission émission c'est pétition. Commentez dans toutes les suggestions, numéro Zali sur le bar de vos écrans. On est sur Bola Nabiso, naba ordinateur, naba téléphone portable, naba TV, binonio sowana, topesi bino matoni. Voilà, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Mouyombo. Et pourquoi pas celui qu'on appelle Eldine Mike Bibaluana, Moisi Yadibala. Et pourquoi pas derrière la caméra, Jota Smal, Sobomoni Bilili, Miki Toko Boye, Bopesa. Merci à celui qu'on appelle Jota Smal. Voilà, tout a bien commencé et qui finit bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.